Shalom bandeko, obusala biso na lesavertis.net na kachandel.org et puis na ba réseaux sociaux misusu. Tué lisusu lelo na maloba lankolo na mukolo ya lelo ezali jeudi le 19 avril 2018. Donc jeudi le 19 avril 2018 kolo atie biso a cœur tomeka koloba na bino kosola na bino makambo atie na kati na biso boyebi ntango tosala makambo oyo o toyake pa na bino te mpona kopesa bino basango na biso, toyake pa na bino te mpona kopesa bino masolo na biso, me toyake pa na bino mpona kopesa bino makambo na nkolo, masolo na nkolo, sans kosala ba polémique, sans kosala ba débat ezanga mutu na makolo. Soki nkolo apesi biso parole, toyaka longwe pa na bino. Yango ntango yo pe muninga okolanda video o tina suka, soko moni koza beni na yango, pesa pe na ba misusu afin que yo pe ozala beni. Ba misusu bazala pe beni na kombo na Yeshua. Yango na tiki mumanyo so toko passer na maboko nkolo, ye moko atambwisa biso pona lokumu na ye. Amen. Lelo tango azo méditer le bankolo, Nzambe a memingai na proverbe. Wobi proverbe ezali mukanda moko oyo normalement makambo za na kati za plus neti ba poème, neti ba masese, ba proverbe en fait ndenge lobami. Mais na kati wana makambo ze belé oyo nkolo atalisa ngai na ba kina meka ko kabula mo pena bino et obikisa moko peut-être libanda wana. Alors na ko meka kutanga à partir de verset 1. Bible ebiso boye na tango na lingala mbala moko. Proverbe ya Salomon mwana ya David roi ya Israël. Pona ko yeba mayele, pona ko yeba mayele mpe koyekola et puis ko comprendre ba discours o ya boanya pona ko recevoir leçon ya bon sens ya etamboli malamu et pona justice bolimbisa pona ba momso dans lingala justice et puis jugement, c'est-à-dire ko mona makambu na ndenge e sengeli. Na verset 4 pona ko pesa discernement na ba oba mikitisaka couper sa connaissance, donc couper sa connaissance, et puis pour na kosunga bilenge. Tout ce qu'on a dans verset 4. Donc Proverbe 1, verset 4, tout ce qu'on a dans 4. Ça dit, la 4, en français c'est mieux, pour donner du discernement aux simples et de la connaissance et de l'adresse aux jeunes gens. Le proverbe oyo, ezali makambu, oyo nkolo atalisaki na nzela ya Salomon. Bobi na Job Bible yebisi biso que Nzamba lobaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre, c'est-à-dire lobaka balolenge ebele. Yango makambu nyonso za na kati ya Bible na ndenge nyonso ko comprendre yango yebaka ngo ke nyonso tu ezali na kati ya Ancien Testament. Donc presque nyonso tu elobamaki pona nkolo Yesu. Yango Bible elobi ke makambo akala ezali ombre ya makambo oyo lelo tozo vivre lelo, c'est-à-dire zaki elilingi. C'est-à-dire tango tanga proverbe ozo comprendre que proverbe but dango ezali pona kopesa mayele, kopesa bwanya, kosunga bilenge, komisunga pe yo moko na bat oyo balingi bayeba. Alors on a continué. Bato mayele wana na verset 5, bato mayele bako yoka et bako yeba lisusu mingi. Bato abwanya bako yoka bako yeba pe lisusu mingi, et puis bato ya mayele bako zwa lisusu bokebito prudence. C'est-à-dire ata oza mayele, ata oyebi ja makambu nyonso, mais tango ozotanga proverbe oyo ezo bakisa su makambu bakisa su mayele. Yango eza important de comprendre que tango tozo ye pa na bino lelo to suki siko à partir à verset 7 place une kolo a ngata reception likamoka lobike. Voilà ça Salomon zoloba. La crainte de l'Éternel est la principale science. Ou ba version mususu c'est le commencement de la sagesse ou de la science. C'est-à-dire la crainte kobanga nkolo. Kobanga nkolo eza ebandelia mayele to ebandelia boyebi. Yango place toko zala penza yango wana. Le terme ya vidéo o ezali kobanga nzambe ezali ebandelia mayele to ebandelia boyebi. Bomi na mokili o to vivre lelo, il y a tellement makambo zoleka.
nazo zongo vraiment na milieu surtout milieu ya biso ba africain otolobaka lingala makambo zoleka tellement ebele moko ozotala ozomona me bato oyo bazomona to bazomona te bato oyo bazoyoka to bazoyoka te bato bali ko comprendre to bali ko comprendre te makambo ya nkolo ezalaka ke soko ozobanga nzambe nzamba ko fongolo mayele yango moni na ba africain politique etambola te ba église ezotambola te mabala ezotambola te misala po ba faire etambola te po batu bazangi ko banga nzambe soko zana ko banga nzambe te moye pe koma na mayele ezate moye pe comprendre ba enjeu ya monde pe ezate yango batu basa ko tourner kaka bango na bango wana mutu asali parti politique akabwana na mutu ye pa komi président asali parti politique mususu mutu asali église taba komi ebele bakabwani ye pe mususu akeya asali akomi pasteur na ndenge na ye mutu asali orchestre soi-disant religieux tango soki chrétien tango akomona succès mati batu na ye bamoni ke mbongo sokota kaka mopanzi moko batu ne balongwe bakisa pe ba orchestre na bango bakomi bani ba président c'est-à-dire les gens ne sont pas sages puisque batu ba yebi ko banga nzambe te buta likambo yo bibi ese biso awa bato maboma baboyaka mayele na koyekola na français balobi mais le fou méprise la sagesse et l'instruction. Mutu soko o mutu oyo fu elingo banini mutu asa ko déraisonner mutu soko epse likambu na ndenga bien ya zongo toujours na ndenge ya mabe fu nde wana ato epse ke ndeko nzelo zo kendeza yango te ndene toloba na bino boy soki mutu asa mutu avec ba sens nyonso nzoto zo sala akovanda bi mais ndeko yo aebinga te mais soka 8 ans zo loba peut-être toyo kana nuye makamazolo peut-être ko za malamu pona vinanga. Mais comment on a mutu soka tala bia o sunani yete tolongola e problème ezate ezala ko la livre na katia bibliothèque vanda wana na ba connaissance me mutu akufongola ngo tanga ngote ezala ko la mai ya bomoyi o ezaki Christ aina mokili batu bazoboya ba ebite ke yende lobiko bango bazela Messi mususu akita ezala lokola bongo ningi toza ko ya lelo tolobi ke no ko banga nzambe eza ebandeli ya mayele ko banga nzambe eza ko bandeli ya boyebi soki mutu aliboma ndako linga koyeba te po mutu aliboma soko tuni 1+1 ya ko seka naye muna akobiso mikate otuni makambo mususu ya pesi ba réponse mususu mutu aliboma soko vandi bike no yaka tuvana to meka ko sola po ede akobanda ko sa makambo ko tiyo moko muna moyo continuer te puisque esprit na eza wana te yango ndeko bomoni makambo zoleka mingi na kati ya bamboka ezoleka mingi na kati ya communauté batu baza ko s'en prendre entre bango na bango batu bali ko fingana batu bali ko cholana batu bali ko tongana muso alobi aza frère en Christ aza ko critiquer frère muso en Christ muso alobi ke yende mwana nzamba zo critiquer mwana nzambe muso aya alobi ke ngai foka ko pesa dîme muso alobi ke ngai fona ko pesa dîme te muso alobi ke ye sataniste muso ça dit confusion totale po batu baboyi ko banga nzambe soki oza ko banga nzambe oza na confusion te soki oza ko banga nzambe oko comprendre po makambo so la kati ya bible eza codé po na bana nzambe kaka yango moni bible ebiso ke no ye nzambe ye moko nkolo yesu masiya yeshua abombi connaissance na bato mokili na apesi yango na bana azobisa mwasi wana ke no bapesaka biloko ya bana na bambwa te bambwa baze ebele olofanda kata na se ya mesa bakomi na babalabala. Les gens qui pensent qu'il faut ailler kola ndenge ya koloba po a maîtriser batu kozanga koyeba kobanga nzambe ezali buzoba ezali liboma tanga na zoloba boye muna yope ameye pe lisusu ayel sukoloba nini ndeko na tango no ezali kaka boye batu ya zoloba batu bazo finga bazo seka na tango lote ezali pe kaka bongo
ngonge tikali muke po mukile zika mais batu bazo lukanini ba bimana ba ange bazo ebate bazo chola yango na ko episode ndeko zo kanga na poko lelo soko za côté ya batu ba chola kabana nzambe tika soko za côté ya batu oyo ba finga kabana nzambe tika soko za mwana nzambe de vrai oko finga te quelque part Bible biso que tangu ange azo wela nzoto ya nani ya Moïse na diable ange afinga ki diable te afinga ki Satan te mwana nzamba afinga te tout ça ba vidéo mususu pona ko dénoncer ba faux pasteur au mona toujours ba message ba attaque na ba ko finga tout ça puisque basa ba na nzambe te puisque ba yebi ko banga nzambe te moi ba comprendre exacte baza lokola ba fou ba to maboma et puis mutali boma lingaka te soki opestie pantalon sika akozonga na poto na nko po apeso kande pe muna azo seka. C'est ça mutu aliboma mutu aza mayele soko bise que non pantalon na eza ko pasuka zo pantalon bien ko comprendre bien merci donc pesi na pantalon mais mutu aliboma soko pesi chemise ya bien akanga ba bouton sans que ata la position ya ba bouton musu likolo musu na c'est pourquoi puisque azo comprendre te aza liboma. Alors soko za mwana nzambe d'abord soko za kelamu ya nzambe avec ba sens nyonso ya nzoto message oyo interpellé yo et kobanga nzambe linkoloba nini koboya masumu kobanga nzambe za koloba nini kopesa nzambe tana yo kobanga nzambe linkoloba nini kosala makambo oyo ye alingi osala koboma te koyiba te koyina te kolula eloko ya moninga te kozwa mwasi ya mutu te kolula mobali ya mutu te kosala impudicité te kosala mabe nyonso wana ata to réduire wana ndenge ya deux linga moninga na ndenge mlinga yo moko et puis linga nzambe kobanga nzambe za kotambola ndenge ye asengeli ezala kwa na armée tobike na armée tango général atemi liboso caporal akomaka telemaka fixe puisque azo banga azo pesa aza liboso ya mokonzi na ye ce yo comprendre kaka que non tango vivaka na nzamba monaka yo tango tambola kana nzamba monaka yo tango sala makambo nyonso sala kana nzamba monaka yo asa na besoin o comprendre eloko moko soki obangiye okoma mayele soki mayele okoba ndenge nini ya ko vivre yango soko zongi na chapitre 1 kaka wana na verset 3 omona que balobi ke ba proverbe oyo to maloba oyo ezali pona ko recevoir une leçon de bon sens. Ko recevoir leçon ya sens ya malamu kozala malamu na batu kovanda malamu na batu kolia malamu na batu mususu ayibi même pas ndenge baliaka mususu ayibi même pas ndenge basolaka na batu mususu ayibi même pas ndenge bavandaka na batu asa na bon sens te komona réponse na yo ngana zalaka boye po aza fou soko lingo za ngambo ya bafu te bandana no kobanga nzambe okomona ke maile kufungwama so maile fungwami ba deba mususu kosala mususu te koma ngo automatique ndeko ozo kangala minito eza proverbe eza masese mais eza liloba nzambe po ya ki inspiré soko continuer kotanga ngo o comprendre que eza ki inspiré tala makambo oyo ezolobama awa. Mon fils, moi nangai, yoka ba instruction to malakisi ya papa na yo, pe koboya, non, yoka mate ya papa na yo, pe koboya malakisi ya maman na yo te. Vous m'entendez en français, mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. Papa na yo aza mutu avivaki liboso na yo. Papa na yo aza mutu oyo aza na expérience ya vie. Papa na yo aza mutu oyo azo comprendre vie. Soka azo peso conseil yoka. Maman na yo soka aza ko peso conseil yoka. Ndeko na yo aza mukolo soka peso pe conseil yoka. Isa mabete ko yoka. Isa mabete. Isa mabete. Soki ozo yoka.
muto ayokaka nde ayebaka pe mingi. Et ça la classe. Classe avant que to koma, to yokaka d'abord. Professeur a coach le que kombo na ngai professeur John. Ato yoki kombo, après to komi kombo. Le soka bike bio le cours na biso le totanga to sala le mathématique. To yoki mathématique to komi mathématique. Le to kozwa x au carré. To yoki x au carré to komi x au carré. Ça dit muto ayokaka ayekolaka. Mais muto ayokaka te akoyekola ndenge nini. La Bible dit que non, la foi vient de ce qu'on entend. Otozo yoka. Otozo yoka. Oyo tozo yoka. Yosko yoka kanini. Oyoka musique. Oyoka nini. Oyoka théâtre. Oyoka kanini. Oyoka matongi. Oyoka kanini. Oyoka makambo ezanga mutuna makolo. Oyoka kanini. Bon, ben, que soit mutozo pousse en âge. Cerveau est comme à diminuer, qu'on pense, comme à lemba. Pour cerveau et muscle. Ce que vous allez entraîner, c'est la connaissance yasika. Moi, le cerveau et se développer aux alatés. Il y a un moment où matière où on a sabino que nzambe a tchebiso à cœur. De temps en temps, tout le monde ou à boyer, mais entre temps que vous en que tant que vous avez peine nzambe, vous avez préparé vie éternelle. Parce que verset clair, on a donc Proverbe chapitre 1 verset 7. La crainte de l'Éternel est le Koana. La crainte de Yahweh est le Koana. La crainte de Dieu est le Koana. Et il y a la katia mutunayo. Okumona ke Nzambe akofongola lisusu connaissance. Nzambe akofongola lisusu makambo bele o kakamaki na katia bo moinayo par rapport à koyeba ye. Nzambe apambola bino. Shalom.